Ntimba, ne aux autres qui les prières. Oui, entends. Ntimba. Oui. Ça nous qui nous zéloté. Il y a autres qui les prières. Attends-moi. Ah, ça nous. J'arrive. Ah. Senga sengela tango nyonso okanisinde. C'est pinangai. Zana na yusona mama. Avant tout cela nan. Ba téléphoner ngai vraiment. Hein? Na Paris. J'ai cap assurance suka na Paris. Ngana zakunati. Na zana problème o ezo swanga na kata mutema nanga. Ezali kambo ya bien. Ekosalisa yo. Kuna basira kuna bandako. Na biloko ebele vraiment. Ekosalisa ngana pasi ngana zana ngona kata mutema nanga penze ko silisa ngo. Ondenga na zoki na kata mutema nanga. O anezande masolo atango yo zana prezi ndo betelinga lisolo andenge wana. Me na tango ngana zana pasi eza kosalanga ezu yo te ezu nenga linga lelo. Lelo likweli ndenga. Ndeko na ngai. Pasi wana pe ngai pe ka lokola. Soki na yo kata maloba na yo oyo yebisa kanga ndeko na ngai vraiment, hein? Kutu na zo sengo bolibisi vraiment. Olimbisa ngana mabeni yo songa na sala kiyo. Makambo nyonso ngana zako yebisa yo wana vraiment olimbisa nga vraiment. Yoko senga bolimbisi na tango oyo ose azokisanga pota koma lokwa sikoyo ozokisinga pota na mutupe kaka yonde mutolobi okanga suke. Tikela nga mindondo bengela nga papa na yo na za problème na ye. Tikela nga wana na za kunati. Ndeko na ngai. Benga papa na yo, benga papa na yo. Papa Papa! Oh, di oh. Yaka nan. Lelo. Tikana makamba ba brick yaka nan awa. Di oye musala za usale za musala uvandira ndengo ndinga kongweza libo ndengo uvandira. Yango no tie ba locataire kuna liboso to baluka wana simaka po so ba bengo likambo ko yana nte papa. Utie ba locataire pango ko yeyo. Tusumbaka lupango neyo. Eza yanga iti. Eza yanga lupango ya fwai litata ko li mama. Kasi ngada za mwana na yote. Eza pe yanga. Na kwa kana sunduri li yango sundum. Yaka nanu papa yako yoka nanu likambo. Iloni. Na eko lala lelo Na eko lala lelo papa. Papa na eko lala lelo. Uye kulala? Papa lelo na olala so lingina kota anda kutena lande na kitu ezaka mbeto pe. Uye kulala? Kotati. Tusibe to bimi na ndako mnene to kota na ndako yeshima kota. Ulala. Lubilanga likambu uye kubisangate uye kulala. Yibisanga saprikenga. Namuno kondenki. Photo. Ugulubate. Papa, likamba mwana na ngai oyebi yango te ya solo. Lelo mwana akoyeba ngo vérité. Oyo kinga. Lelo mwana na yo akoyeba ngo vérité. Mwana mwana anga mabeti. Lelo ngana makamba mwana ngana lingina yeba ngo clair lelo. Soki clair ezate, oya yo pa kokoma kizengi lokola telemia na katikati nanga. Lokola oya nga komi. Lelo na kende paite lelo. Na kende te. Oya pa kokoma ntababe. Ogo yoka lelo papa. Oya nga lelo. Oya ba kite. Lelo. Papa lelo. Papa Na silicite lelo. Papa. Lelo nga la zalia. Papa. Lelo nga la zalia. Ekomi susu baite. Munini bino na ye. Na okende pte. Ngai na ye nini mwasa mali tuna ye pona mwana na ngai. Asali nini? Timbo ya ngai mo. Asali nini? Asali nini? Ça va. Udizanzere. Na iloko no ya nsimba eze bakata mutulu kula bato. Eloko te papa, eloko te. Udizanzere kusimba ngana nzitu ke ha? Asimbi. Asimbi ngari suswe. Kasi lomana likamote papa ngape na yoka. Iloko ya mwana na yo simba. Ngamu na zengu muniye. Pwa zengu muna. Ha zengu muni na kizengere ye zenga. Mama, uya ubanda kusosula ngai. Humori oya tirimi mwana te. Vanda ye. Na vandira nye? Yo vanda masubati. Yo zalaka yo na timba. Papa, okuwangana. Okuwangana. Soki nga nazali bomba ndenge na komiko sabwa likola ntimbo yanga. Na koiko koma wa. Mwana ya zwa kanga mabeti. Lelo pesinga raison. Papa. Malembi. Luka kungangi la kate. Ofinga te koloba te likambo tozwa solution. Pona mwana nanga lukwanga na ye lelo awa. Soki te na kende te ngana komi mitele ngalo bipa epai. Yoka. Ungange trobo yoka ngana mkushi. Papa.
kolandana noloba te ozalaka bongo soki moto aye obandi koganga kokwambrouye makambo yebisanga likambo yango eza ndenge nini donc yo oyebi makambo ya maladi ya mwana na ye oyebisa biso te yo so osala mwana bato mabe oyebisaka ngai te Meje nazali nani oza papa merci Meje ndenge na buta yo Meje ndenge na buta Fabrice Ngoyi na buta bana misato yo Fabrice na Karo Karabashi yo soko zana kisasa eza pona buzoba te mais muntu jamais akoki kongangila ngai Meje yo za wana za kotala ngala tina makamba Kalabasi te mama uzana tina ya Karabasi te bongai tata bon ça n'est pas pourquoi non ngala kena ngati évidemment ok nake po nake nako Meje nake nako ta mwana te natika ki nakoya voilà pesa papa mbote mais nazo comprendre te Naza kumona bui vraiment. Bana telengani. Mama soki buzala mai bupesa ngaya. Papa mai zari ya kumela. Bobi zari kuna. Olugila ngatari njanza tayo babwaka na fulu na mela mai pado. Mama uzana safra. Soki uzana mbongo kabilinga ujana posa na mbongo na dite nga basundula ngai kwa wana nakoma kutende kutelengana kwa kende malamu papa uzana mususu italite bele wana kala malamu na baposhi kosoki tika italite kongo BBC misu mama pesa nga tangu bako bibarika koi na kumelela mai ngai ndikubazana putu nga naza kusufriri nono nakasila Roger Makashi Roger Ndosimau bangu nyonso na putu ngai naza kusufriri kuliambu manguba ndo mulongo usarisangana baby bon maman c'est bon mon boy bit bon yo pisa no poto webi top na la to qui joue wana tout ça makamba bien donc des alanga donc ngana bino tout ça ba tumoko donc futu bino wala wana bakito za ko kuna to kende banzangungu tout quand on entend photo photo bien photo bien ba ninga sito ba na konta sa bubu wana photo kutana do za ba tumo biso bon tese beba na mte beba taka tutanga mingi do photo ko to sa makamba boye po na mobo Mama bataka sabu bwana bomba sele odipso sele abon monenge sana wa mezate webi bamansa mbali wa fanda kuna ofaki bandona mo bena poto atinda mbon oyo na Paris Monique Mbombo
B52 Kano Kaka. Fati na mbongo comme ça tu as à Bruxelles, il y a Patrick Makode na site à Branco. C'est aussi tu sangi si ba bloc on a tout. Tout tamboli. Tu as na bango te ba toi qui na quoi na bango. Comme ça tu as un bon. Et puis yo la moyo comment le là c'est le lobo. Hein? N'est-ce bien tu là tu ba culotte. Nga fina na ti culotte binom balé. Pour le ba pantalon. Ngani na lo ba namba mutu kingo sana. Au moins 3 jours tu là na ba table ya Zando kuna. Ba mero ba ka ba so to matamba zango to sa biloko. Tu fais bango tu bité. Binombo kende to ya précis de bloc wana comme ça to zongi la table ba Zando kuna ba to l'équipe to comme belé. Faut to zongi la carte victoire. Comme ça tu faisais quand on comme ça qu'on a tout bloqué bien chinois wana ndinga tout bien évidemment biloko comme ça tout les cas bon na moni tu vends un peu trop oui ndenga toza boy to la vendre bon to la vendre ni to ko tika na bilambaka to ko ti to za même si ça to zakia to yibe wana to tema to de to tema yo beton soda so to bendi na kimi biso ngata vite bo ça na kimi na atela kimi na la na ta vite yo ta bo mo na moto. Si on répétait le canal, tu as bien. Can, avons bon, toki, boke na liboso na ndabili, toki. Maya koto kuna. Oya noir, wala koto eza propre, toki ta kuna. Nzambi atambulu koki, Nzambi yambuta kamoka, uyekenda na putu, lelo ya busana ngayo, oh Yesu, yo monsungi na ngayo, Yahweh yo, Mashi yakuna na lola, tukubina nde maringa, yo, Nzambi ya rile ilokwa, Nzambi ya mana mama, Nzambi ya tata na tata, Nzambi ya Fabrice Ngoye, Yebe yo risoswe, Yahweh yo, Yahweh yo. Bonjour. Hein? Vous cherchez? Naza ou yuka yotoza olba malembe. Vous cherchez? Ah, vous cherchez. Vous avez le Yo boy ya papa Tito. Nani boy nga? Ah, Papa Tito. Nani boy. Tala papa. So yé koku papa c'est pas donc t'es tu pi donc to yé oza pour non importuner nga je veux pas. Enfin, papa Tito aza a susté, hein? Alongwa. D'ailleurs, patienter une minute en bimar, c'est sûr, Azo le rotaniqué d'ailleurs, c'est pas moi où. Donc c'est pas Yoka. Ah, c'est pas na biso. Pas na biso, non, ça nyoso na libi. Comprends? So me ko ça mo boulou da okangisa yo. Je suis encore jeune mais na okangisa yo. Pété. Toi ferme-moi. Toi ferme-moi ndeni. Ukanga ngayo. Okangisa yo na zo Pété. c'est pas na biso. Pété keba. Keba na ngaya. Maman. Usimi ngai. Maman. Empori. Maman. Qu'est-ce Vermiso. qu'il y a? Nini? On comprend aïe awa. Nini, papa Nini? Bonjour maman. Papa tu makolongulu boy likambu nini? Ba ibinga sapato na biso. Papa Nini? Likambu ni papa tu makolongulu likambu lingi nini? Malembi. Na ye. Ba ibinga bi sapato na biso. Kukuma na ngai awa na kumilite po mwana na nwani sangai. Na yende koluka papa Tito. Izate mwana na joma mama. Na zoto te, pusa na zoto te. Yeki tongo nani? Yondo siminga na Kwa ntiko. cholekana na simala yeki tongo nani? Naruki Yo na ye nini? Naruki yote. Et tu n'es pas un homme comme femme. Na za mukolo ndaku fala tuna yo. Fala tuna mukolo ndaku likamu nini? Tu es le grand des maisons. Na sina Emile Tito, na sina Emile kama Tito na ndako yoki. Bima. Bima polisi simana. Naza Sali banda. Tito bimawa. Na kubima na ndako na teli kola Tito kota ndako na ngai. Ngai na kange pema. Bimisi ngai yawa. Ngai na kange pema. Ko chama msapitia na zamu sia bato yoki. Ko chama msapitia na Na zamu sia bato. C'est belé awa boya pour ça. Comment Tito bima na ndako na ngai bima. Bima na ndiko Bima. Na ko bima tilo ko kota ndako na ngai. Na ko ko bima te. Yaoni na kati ndako na ngai.
Bando bando mabeba comme ça mabeba kata ndako na ngai na pema te. Sindo kina na kolo suki. Ko tsama ni mama. Melo kwema te. Melo kwema te. Ila kunila. Ata mina sa. Moto ya ko ina kanisa permite. Nika siko auzo. Mama ngai ba kabino mibale. Abati alelo makolo na ndako na ngai lisusu shidi ya mwito. Biloko na yego na pokwa. Bima. Pokende. Pokende. Amido ya mama. Mana meno yandu. Papa eh ça so sangue hein kakima mwana yai bana asaye moko tikela ngapa mami kamunini mukwisa sangue aro kima mwana yai kukwisa ngeze mama kushukishanga chotika mama eh na kati obatu bakula pacho ababinga njete na moto pacho chotika pacho kaite akona wana kufanya kai kumula kakufanya kiko kende amara Ndoki bashanga njete na ngai buyiba ngai kuna ngai fongola fongola lelo kwa mwana kama kuna nazo benga yo police makenda anafika ndugu tito kineke bima tato usaba del pavo por oh zila dale waga teka kina omonit ya moniko batindi yo butinda boni oyo yo kulukawa batindi yo atine ngati mona na mele pema zina na pema ngana pema telema ngana shangi sheka ya kuvanda pona yo toke na uzile shika na rompwe nyosho yo dudu umemenga ubenenga baukasa ngaba yaka nalela una ishika njetana ngai dudu bendenga lokolata dudu dudu salai salapamba imeona ngapo tabo biango nuna tweet 10 55 03 Tito Ramet na yuki yo za kunganga salai salapamba yaya maître nadingaki nalubakaka mpo na miso na yo ebimaka soki obelaka yango wana nayuki otangi nkombo wana nadingaki na otuni ngai mpo na nini po aza na ndako oyo batekaka maneti awa na vire forum optique ya salai salapamba okenda kukwilanga maneti nakokende na disu moko pesanga mpo batala maladi eza na kati salai salapamba Papa Tito mama yana no megla medle biloko sogi mu eleki ebeli Papa Tito ebeli ibando bela ndam sala noki omunu nakasila koya kulia awa kana banga kuyipa na jibu forum optique naya bekabwe ngayoyo isa kayoyo yona no bongwani tena itambuli isala ubongwani no tena itambuli oh Tri kanga minga
Salai salapamba. Jalawana. Isaia. Na comissão com o mundo. Se tinha que me vondro, cote com ele. Gamet. Ring na tuna. Nga na komila wandenge nini. Po projet nanga izara kana kenda nanga putu. Ipa ya mwana nanga Robin Vemba. Shiko ipoto ngo yangoyo. Tonani aya nanga kotoi. Toka kanyosho epori koro ya kuloka papa tito. Yangona mimoni lokona mibimili yao. Zongi sangai. Lokola Jonas na mai. Kujunga te ojalobe yawa. Oh, embende mundi kiba mokobela gwina jauja. Ogbo. Jauja. Gramet. Kala toto. Ala besimu agbegbe. Mame jam. Mame jam. Kekereke. Ekereke. Akororo. Kekereke. Ekereke koko. Chopa maroba. Koko korubo. Pesha bangongo ya baba reba njenge. Na banjongo. Chebe. Bana butuna metre loku nini na ila kawa. Na buzunga te. Interna. Na zapi na bana. Na buzunga te. Oh, ya mesma bicho na internet ya mavondro na institut Nenga pédagogique mavondro. Tenga zwilanga wana iba kate. Nga mema nga lokola ima ikange bosho. Na milungu ni mabili po na kiti pa. Zonge sanga yo. Ayo wena yamba yo. Magabola kumulabe. Magabala kukusesa mamba yo. Mono konini boko imbela ngayawa. Kibiso. Yoka kuna muntu akobete. Isa kibiso moko. Kota. Não ensina, ngai. Agora eu como mamãe, games, ngai, mamãe. Maliko, Mame, muito bem, Mame, tô com meu antigo, tudo Coco. Narobino tutu. Soko sakani nangai. Na koko na tena mboka wako simba nchetina waye ukukuta ya Games, tu si papa vraiment. Ele tá mawate. narobaki na yo sokyo ye lingai bana wana te famili no nyoso kukuta bangobera Nayoki, yo games, ngape na yo, na utiko peti ngara mama ayo. awate Grametre, kasi bati na bisete, bandira na bisete. nase Bonigina moni sabino papa sele kudinga na Maria Rene Diatazi. Ngamba manayo. Tasele wa. So comment tu na kimia mama. Parce que ça pas noko kuna malgré ba difficulté de kutana ina ngo kuna. Moi ça noko wana ko maltraité bisonga na mindondo mais to comment prier Moi c'est ngo pele kisaki ezala ka bongo te yipenza ndenge nini vraiment azalo kwa muto ba ner na mutu na début zaika bongo mais avec la prière to comment prier mama kasi nzamba sala yo ki le prier no ka te mama nanu wapi mama ngana na makamba malaika oyo vraiment moete malaika komi le kwa muto zamba ner nazo comprendre nazo comprendre malaika komi le kwa zamba ner kwa muto zamba ner mama na ngai ngase tikala ki moke vraiment na mikanga ka singa na kingo na kufa c'est dire quoi bandi ndeni mama oli kamuna moni malaika ana zemi
Zema nani? Ya nani ya Koko? Mama na Koko joko okabade papa ya biso. O mutu ba. Tika mama mayele silinga mama nazalia wa Moïse te. Mais Moïse te vraiment na kusala ndenge nini mwana kaka moko ka ye wana. Ngana kusala ndenge ni mwana nga baby boy vraiment. O ndeli wana nge mona nini? Na mais Koko zaki mutu ba envoûtement. Aze mutu ba kisi mama. Mama lakisanga ka yeseka bosambelaka. Te on il faut benga obengi ya mindondo comme ça roba place to comment prier. Tokende mama tokende mwana nga bokendo lakisanga pona komi mayele nga penze suki na komi na suka. Na komi na suka penza. Malamu. Nani lisusu ko bande? Na jala te na jana posa na hote. Ngote. Dikamni. Ni ko tara hote. Oyo tara nganga no problem. Boro kwa bo sembo tarite na ko tara bo sembo bo tarite. Tika na ngana soke na ko luka muto kwa salisa mwana ngana boy na ba problem andi. Ndala ko salisa ye. Na jala possibilité nyoto ko salisa mana. Pe lisusu na lingi yo. Nga mutu na zana problem kamba mwana nga yo linganga. Mais o iza luka ozobomanga. Kamwa loko kwa nyama ndengo vuma tina moka mobale zate. Alongolela nga kuna. Tarate? Tika nga kuna na kotala na ta eloni. Ujomo note? Nalingi yo. Ukuma bele ngali bila na libila. Lubate? Najolo bana yote. Bosembo bojali. Seli. Alongwa kuna nini hapo? Seli. Seli. Ulingi penda asoro. Soko yaki ya lukuta ya wana penza ma. Dali asoro. Nga mwana zobela mwa. Na kusalisa yi yakani te. Yaka. Sikana memio isiko sina yana luzika rombwa na mwasini na dini masika tusito banda apeto mera na linginde na bongisa nde vina yomo bimba unsuru mama masanga na sukari kaka yangu soko pe mwandambo na usike jalia tina kaka ngakotia whisky na kubungisa venili na yo
pe na kobungisa lisusu avenir na mwana na yo. Ngai lokwa nazali awa nasepeli loko lobi mpona makambo ya mwana nga ngai nalingi atatikala ata na maboko na ngai te ngai napesi yo mwana wana mobimba nasali nyonso mpona mwana na nga nayebi te ange kitenge atinda bakisi na poto kuna lio pamba kadi na ndundu batinda moyen kaka te yango nakomi lokwa yo lobi boye papa na nga napesi yo mwana wana zwa ye mobimba zwa ye papa na nga nakuye mobimba yo kondima te nakuye pena mobimba po akojona bilambo madoko ngenda yake nango nakopesa ye nakuye pena mobimba kondima te zwa ye papa zwa ye papa na nga nasili mayele bakisi eza bakoya na koya doke moye nasala ezali te likambo ezali te yo zala be na kimia okosepela okoma bana te bosembo bozeta na biso biso na mboka na biso balobaka boye mbite ne kekele kala gala toto ala gbesi mo mokili na laki elingo balokola opesi nga responsabilité nyonso na mwana na yo okosepela okosepela nie mama yela biso angoni ye bongo kutuni jana bandeko te nasala bandeko papa nazali aka ngai moko kuna na poto kaka kadi na zizel na Belgique na Anvers navanda ngana komela be wisi ngana tikali aka nga moko lokwa ndenge omoni ndenga nazali baleki mibale bango na baza kuna na Anvers kuna ayonga mpe navandi kaka baza kotinda na mikanda moye te ange kuna na nani na ange kite aza na lio aza kobenganga kotinda mpe bambongo mayele nange esili mpe na sepilokayolobike ngabatie mpe na foto pasasi lolinga ajali na Hollande nani Michel Panzu na Paul Funani bajali na Hollande na jana bandeko ebele meme na Suisse nazali na nani Didier Malanda Zuluwe oyoki bajali ye na nani oyo babenga Simon Mbidi na mwasi ne Sylvie Betakula. Salut mon chéri. Bon, pas ici. Pas ici. Mets-toi là. Mais papa, les camionniers n'ont pas solution. Tout est pardonnable, papa. Hein, chéri? Hein, chéri? Tika biloko wana. D'autant plus que toi tu ne veux pas changer, moi non plus je ne change pas ma position. Si qu'on a kinde avec papa, osaka mobali na ngai. Hein? Limbi sanga so na sala ki mabe. Ce qui comportement na ngeza ya mabe, te ya ngai na ko changer na za mutu. Chéri na ngai, olimbi sanga. Je t'aime. Et attention, nous sommes au salon, tu vois pas les enfants défiler là. Le problème yanga est concerné banate. Hein? Bana basi bakoli, bayibi ke ngano to lingana to bota ibango ndingini. Hein chérie? Bakoyi baka ki papa na maman bazo luka solution quoi. Hein? Entrez. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vanda, Vanda. Ah, merci. Tout bon de là. Nzambe papa na commission na tondi yo ko tozali malamu kiti na tango papa to tambo na mituka na bloke ezaki miso ezango tika ete ndenge commission na libota oyo tika te masomo tokosola a papa eleka na kina nyonso na kombo na oyo filature na seigneur amen.
Papa, ozon kanani? Ozon kanga? Ozon kanani? Nazoka papa Tito maman. À combien était? Mais papa Tito a vendu la carte, hein? Au bout, ça n'est adresse par hasard. Voilà. Il n'y a pas longtemps que tu me demandais pardon. Toi, tu ne connais pas papa Tito? Mais il n'habite pas ici. Papa Ebisamen. Oh, mon frère, Ghana a un problème grave. Nzambe nanga o ngana sambelaka azo touchinga makasi pona papa Tito. Papa Tito abungi na ndako nanga oyo deuxième semaine on azomona ete. Alors nzamba zolo bilanga et donc pasi mingi pona papa wana. Ngana zoka papa Tito to fana na ndako parce que moi na bazala ni malamu tu basayo kana te compte teni. Na yebi likambongo. Si je comprends, alors papa Tito afanda kande epai na yo. Oui. Donc bana makambo elekana kuna ndako na moi na en tout cas ba moi nyoso na zakini pa na ngai. Alors donc abungi zalaki ngape na zalaki te. Mais na ndako na tuni madame oh na yebi te bimeki kaka ndenge wana. Comme a dit azomona te comme expliquaka nga awa qu'on a bien donné bazalaka on a bien na fifi si ezali passe na baso tozobala parce que tozobala ba comporter pas na bango mon frère ezali mabe oh là là papa tu t'as ndako nanga pour na comportement ya mwasi. C'est le même problème que j'ai ici avec cette femme. Ah bon? Papa ata ba baby saka réputation ya mutu kendeka komona ba journaux bana wana bamoni pasi awa mindondo na fifi mais c'est tous les jours que je parle. Mindondo azali fifi papa tonton non voilà. Oh. Bonjour pasteur. Bonjour bon. Bien. Ah bon? Tout ça bien? Tout ça bien. Comment est Mindondo ça? Akende kiku. On continue au tanga. Et alors, je comprends, vous êtes très bien. Oui, tu es bien, mais vous avez pas na ngai. Na savoir que vous avez pas tout le temps l'église, que tu vas quitter l'église. Là pour na l'église tu fais boire aux de la prière, faut prier mingi. Azo prier mingi pour na bino na mindondo na yo ça comment? Pour nous qui me prière vous avez. Moi même c'est pas pasteur Thierry. Comment prier pour moi? En tout cas, ma bête maman fait ça malamu. Comme vous dites, vous sambela, na kataki bolembi na bino vous sambela sur nzambe. Mais passer ensemble à l'église ne comme on. Na hivi comme l'église on était parce qu'il y a souvent un ndaku, comme c'est pas ça carte prière awa ya nda. Maman nda koyiba. Parce que beaucoup ça ngai référence ya passer on était pour tout pour ngana na lingi ngai pe na prier na tout ça vraiment mi balé pour ça la bien parce que ngo prier ngamu ko nda en tout cas zo ça la bien te nazo kokate mais so ça batumi balé en tout cas la moni ko ça la malamu mingi. Est-ce que vous expliquez un peu afin d'en parler au personne numéro de téléphone nazo moyo bengai. Ton autre tu peux aller là comme ça on va sur l'india na ba numéro na pour m'appeler un numéro na comme ça on va passer. Pas de problème. Mais bon, on a tiki bino nazo continuer la course na kaka. Ce qui est mindondo on peut simboter. Tonton non ça va pas. Au revoir. Okay. Hein? Au revoir mon frère, au revoir. Akendaki asi azongi ake azongi siko tozotuta mpona totonga tokosambela ye bonbo tokosambela yo biskuit bebe tokosambela yo bamba tokosambela yo biskuit bebe Bebe. Naza chamake. Bebe fanya bozo tangai. Bazaba. Bakendi. Wasa inya. Muninga bino. Ba dérange même pas ba toi pas pamba. Donc naza ba bozo sekangai. Bozo sekangai. Nalanda bino.
tekanga. Kazuba. Koko shomoli bazotumbola ngai. Koko shomoli Siko bakona teka ngai. Koko ji. Sara buzumba Oui, entrez. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour. Bonjour. Ça va? Mettez-vous. Ah. Amen. Pasteur, les gars, ils ont beaucoup de films, là, ça qui est pasteur, où est-ce kokamba koko, nde akina ndako abaki en tout cas insistaki penza bokutana ye po insistaki ma bokutana ye papa Paul Twanani na papa Michel Panzu na Maastricht pe babengaki babaki na zula bango rendez-vous soko osala bango intercession vendredi na nini na téléphone baza bana besoin na papa surtout papa Paul Twanani vraiment azoko insister trop parce que vendredi on a na occupation mususu eza ba prière mo pe mususu fona landela te babaki na bapokwa mais pas maman Denise Panzu fona de la prière mais ba robengo na 19 fona ebi na 19 vous avez na répondre et puis na 19 ça va pour mes athées eza ma nzambe ti to benga mi pona ngo donc il faut que ça tous obligé il faut ça pasteur to kemba mbamu na batuna wa ba rendez-vous pasteur mbongi ntabana occupé papa tito koko tito pona ba prière ami to bisama mingi ye na éviter pasteur mo loba pasteur auto comment ensemble siko ye bon esengela que otika biso comme ça otika na pasteur to solo parce que ça m'a biso nzambe il faut se créer et comme tu pasteur bon les autres pasteur na zinati pasteur moi côté moi chaleur non aucun vendre comme ça split toujours paie ça merci bon salomoni nasepeli mingi nakomisi nzambe na nga parce que ngai nde nazaka encadre bajeune sœur Mindondo na sœur Fifi seki na moma moko boye bazaka omwana su te bakenda kofanda parle na bango ngai nazwaki koko na bango nameka kozala na ndako fitisa makambo ezoleka mpa na bango alors toleka koko yango abungi ezomwana te nameka koluka ye epai bango bamindondo bazala kovanda tana komi kuna no akomi te awa te tout ça tana tuni bango mebino bozwa so prière te bobenga sunga te après fait faire bino pasteur to comment ça ben l'église moko boye tout a passé mosusu en tout cas ina lokaki malamu mingi kana lokaki malamu mingi vraiment pour moni naza na souci vraiment ya libota wana yana zoluka tozala bato mibale le pasteur mibale tosambela parce que ngai nazosambela mingi mais mwasi na ngai azala mwa buzo balanda oyebika basi azokimisa mwa bénédiction na mosu na ndako donc nazosenga nazokaki ke tozala 2 personnes po tobondela toyeba kodélivre libota wana po nzambe azolobelanga mingi mon frère likwa libota wana de libana wana bazaka ndenge wana baokoma bafille moko ndenge nzambe azotusenga surtout na koko na bango wana tito en tout cas ezosalanga mpasi yana moni nazotungisama kaka mpo na bango anazoluka mutu oyo moninga mosusu aza na nguya tosangana tosangisa baction wana tosala mpena toprie makasi mpo na libota wana ta babisayenga mpenza bongo ekeye oyo bazosangana mpana esala ye ngai bien yango na bango non nasengaki bango soki moyen ezali mpo tokutana yango na pcr Mindondo ameminga mpana tokutani donc nalingi mon frère tosauve libota wana vraiment en tout cas elo agrave ezala te na avec yo mais yo moko ebika mama nzambe ndenge ezalaka en tout cas il faut collaborer ndenge olobi wana mais naza na bato na ngai nakobenga niveau po tokuna par téléphone donc fona kangakanga bango nyonso kuna benga bango neti mama Liselle ya kumama na Londres et puis Robert na Lyon na
gabe à thème. Donc, je suis dans Sangisi, par téléphone, tu viens de te salle après la pression suite comme ça, tout ça les prières. Tant que je vais payer ça. On a donc bisous pas toujours payer ça. Donc, il faut tous en aller souder alors ça souder. Donc voilà, on va faire pour conseiller. On a vraiment beaucoup. Si. C'est bon ça. C'est bon. Après, moi je vois un article, mais au moins tout coûte le lot aux alliés jeudi. Parce que tout coûte dimanche. Ouais, parce que tout ça moi gêne quoi. Tout ça moi gêne à trop. Bon ça va. Tout ça va. Dimanche après kilt. À partir donc après 12h. Non, 18h. À partir de 18h, tu m'as dit. Si 18h au Kuna. Non. Donc il est à 18h et à lundi. Ah donc, si on comprend tout ça là, dimanche, tu prier dimanche après-midi. Ah, dimanche après-midi, tu m'as dit. Tu m'as dit après, tu quittes dimanche ou lundi. Pardon, tu quittes de 18h à lundi. Ah bon? Ça va, pas de problème. Hein? Ça va. Merci. Ok, nani minonoza comme ça, tout qu'à voir en fait, n'hésitez pas à autour parce que les bureaux n'ont pas noté. Ça va. Bon, mon frère, le problème est que la région de Talibanda. Ok. Ça va, on te dit qu'il y a un S. Ok. Ah, merci. Mon cher. Ok, nice. Ok. Oui, allô? Allô? Oui, Paris. Hein? Ah. Oh, Nanou Bassène de Boni. Ah, naza bien Nanou. Yo, baki nango bengo zo bengate. Uti passer no karandengo. Oui, Nanou, naoka que font aussi restaurant en France, naoka qui. Ça va. Ok, na azobeta mikolo crochet na Luanda, nazokende kokutana Christophe na koluka pe kolivila na Luanda nakutana buto solo na ye. Alors okoki koya na Luanda tukutana ko to solo kuno soki no Paris. Ouais, na ozana na José Ngisi. Ok, merci. D'accord. Oui, na nous bassine de madame pas peu na. Ah ouais. Oh là là. Karine. Oui, papa. oyebi eloko ezosala mwasi na nga eza dignité ke mwasi apasteur akosa biloko makambo ezosala awa na ndako likambo ya monene ezosala na ndako oyebi yango te neti nde oyo papa tito moki boyengene papa na pour rien so papa akomi kotelenga na nzela Karine alors mikumba papa ebikisa na motu na yo Karine oza mwasa pasteur azala motema monene mwasa pasteur face ala motu moko moyambi oyamba mbu n'importe qui ofi papa tito obengani oyebi sori ya papa tito akomi kotelenga na balabala soki nazo koluka mpo nazozwa ye te Karine eza dino kozala mwasa pasteur te apesa abiye bano eza biye te accoutrement no momoi te osoki bandimba ye rotala ngai bakuti na accoutrement bolata babiloko basinga mike basuki lokola bamami wata mwasa pasteur fo ozala kitambala na motu quand même apote fo ozala kitambala na motu siko mondimo yo okota akuti yo boye vraiment ya solo na ndako na ngai fona azala lese kitambala na motu eza basi ya pasteur akala te modèle essaie changer tout à la TV te omona basi ya pasteur te balataka baensemble balataka bastretch omonaka te bono lingo osalisa lelo oyo na mesa ya te boye meme eza bapasteur wana eza ngai te nga fo eza pasteur mo modèle mwasi na fo ozala mwasi pasteur modèle ezala yo te nde nyonso ezaka bapasteur na TV bazopresente so bagrife madame soki moto oyokana te naboyi nde nasala assemble lokona te nayebi soka kala beni ozotebake mwana mpe azokola siko mwana namonaka nzota papa na ye ezobima boma azotika ngo ndenge wana je trouve ça normal naboyi nde nasala hypocrisie d'accord
comme bosse ngai na lobi maman ça hypocrisie mais faut ozala modèle oyo ba ngana lingi faut ozala moi so aguna ngai ko ngosala ko sala guna o te fonda guanga po ngani mtu na linga yo linga te maman bon so sambo sanga bo parce que le coup mon réputation on a passé comme mali banda na passé kaza capable azoko ko gwangela moi sina yete papa maman moi ni azole la kuna si moi ba voisin ikotikela ngai na kengela ke marché donc il y a un alors dans tout ça on a quelqu'un qui a pasteur Thierry problème problème parce que na lingi tout ça là va prier ensemble ngana na lingi yo accompagner nga les jours où on a prière wana faut que nous faut te prier pour na libota wana faut moi si nga ozala na modèle wa maman pasteur motema ya malamu wana kozala motema ya maman pasteur musute za moi ça passer motema ya mabe na lingi bongo te na mobali na sala motema na sala motema bolingo ya kolinga bato kozala motema basi musute ba pasteur muzuzo basi na kozala bisa mabe te na lingi yo sala bina moi si ya solo la c'est que ça mena moi ça pasteur de kali maman accompagner nga kuna OK d'accord on se ne peut pas bon limbisanga beza faute na ngai te mama na linga na ebi te mama gouverneur mama ni alinga nikabote na vanda chez uza mama bwana mwana ngai imtaka ko bisanga makambo papa Tito alobi azandoki place ngai ko vanda babenga na ye boye même kona ko sola la grande sœur na Jojo abiba na Paris nda ebisinga ke noto vanda na mama na bala mo comme ça ne ngona kisongi ko bebisa ba foya bato limbisanga mobadi na saka mo non ouais chérie hein elle est sûre quand même moni mama linga na za mama moko donc mutunde sala na retard mama a baby si mabala bato bona venir vous comprenez donc de bloquer na limbisio le problème na zali ce que kuna ndima na limbisio fini kana nzoto no je suis de vraiment côté ça diete si vous ne condamnez ça les putain mais comme ka bongi et quand tu es aux aïté tu vois là les laïcs aussi namoni koko basapata biso bayibi yango tosenga ngo na bana Irlande atakweba na Gerard Kunda atakweba nga kaka aleki bango nyonso aleki lipati afiba ya kofiba mais atakweba na Gerard Kunda basala vraiment sérieux yeka mettre yoga biso lelo ya mamai so ya la Sophie bon da silva ko sali oui so c'est gars na ta fille ukora que na ya se va sigita yes grand maître yope atangami narobi na bino grame bokwaye buchiranga ye kuna na sambale akangami na budimbwa bandeke akangami na budimbwe bokwaye bokotise kuna na sambale kuna ndimaite ola kosoti Simba ema la mche. Simba. Kasi mosako toko. Toke. Oh look, la mec, grand-mère. Présence en Zambie. En tout cas, Nzambe aza ko agir sikoyo. Oh Dieu de bonté. Bon Nzambe.
éternel Dieu des armées tout-puissant, Père les gloires. La commission parce que aux alines zam. Yoko sakate nzambe. Nazali ko recommander ba amwe bungaki et rejoindre ndako na yo na kombo na yo. Je te remercie Nzambe.
Éternel Dieu des armées tout-puissant, Seigneur Jésus. La commission parce que bano basikozonga. La commission parce que ba bossa na ki ba reconnaître aux alinzambe. Merci na kimia na yo est régné chaque jour, Seigneur. Kimia. La commission oh Seigneur. Zambe kimia na yo na rio est régné. Oh Seigneur Jésus, n'appelle lui fait dévorer Seigneur Jésus. Il dévorer sous la merci mingi bana ya poto nde bobesana kolanda biso toyebi bino lisusu pièce na biso suite et fin ya histoire na biso osuki plutôt donc mpona koyebisa bino ke motu ezosala kaka baide ezali après osuki bolukaka producteur na biso Didier Tala kaka mpo bozwa suite mosu ya bien tozoprépare film moko ya 6 épisode ya kitoko place tokose retrouve motu na motu na part na ye comme bomesana nde tomesana kosenga bino bamerci na baaide oyo bosalaka biso ndenge botindelaka biso mwa elamba mwa sapato mwa bijou esalaka biso bien mpo tozala mwa propre na TV donc botsaka ngo jana mutu ke to l'équipe artiste mingi surtout africaine na moi propreté na théâtre na biso oyo tozo ko remercier bozé belé moi to ko bezate tout d'abord na remercier Didier Tala kaka producteur na biso ndenge azoki initiative à travailler na biso to remercier nani bozé belé hein bo to remercier Nzambe d'abord Didier aina simanzana parce que Nzambe muta permettre que to ça musale ko ko za kitoko mingi napesi ba gros bisous na Dida Kese oza papa oza motema yo moko oyebika place ozali bamingi akolobeza te boza ebele na Londres balusette diakomama boza ebele bandeko na ngai boza ebele bachantal ezoba boza ebele na Angola koloba te mpo mikolo nde eza Angola moto eteka cassette Angola eteka cassette mbongo mpe evandi kuna papa de Kwani ba gros bisous na Londres yo moko talaka ndako ya vieux Gracien ba remercier mec belé ndako papa Gracien et servi biso cadre kitoko pour la tournage donc ba remercier mec belé na Angola pasteur Archange papa Aloïs ba gros bisous bota musala bo pesa biso ba ndako nde papa Gracien opesa biso ya bangi te ke ba ya okotela nga bo na pesi biso pour théâtre mboka la chose allait évoluer surtout le théâtre ba Nigeria ça parce que ba kenda na réalité mo soki piscine bo moni piscine soki salon Alix to moni salon Alix or ba tu ba na mbongo na ba ko ba salon Alix ezali mais azolingo pesa te mais na motema malama papa Gracien apesi biso merci beaucoup na frère Toto asedaki biso penda kuna ye na kimia nyonso musala leki kitoko mingi mais nazo recommander nazo obligé à rotanga foni la Grâce Télécom et pas papa Gracien Fwandanga dans studio ezakuna comment on a pas cité on a que les Télengana ceux qui ont habité ba technicien na biso ba travailler toujours en collaboration na papa Gracien pour osala musala Kalate bon mon vieille toma yemo en personne pour baluka ba vieille toma ba qualité ba image na sala rango za vieille toma eza ba vambili muto ko sabinoti eza ba lukula donc bango na ba sala biso musala ba travailler en collaboration na papa Gracien na besoin o azana appareil à kitoko oteka na pota moni keza moins cher botinda teke na biso ba gros bisous na JC Coiffure yem ta osala ka otinda ba coiffure na ordinateur to mona otazana Maastricht papa Fwanani Paul Michel Panzou na Maastricht boza belé moyena tanga bino sto ezalité Judith Ngoma ndeko nanga na Londres ba gros bisous na mobali no partout ba gros bisous na se plein ya blog otindela nga ba sapata kitoko JC Songo na tikeli na tindeli Didier yo mo yeba kaka soki leki atindeli mutu mususu donc bo travailler na mutu wana za mutu malam po za na besoin bo travailler na ye donc Didier ko ya ko mona yo JC Songo bo travailler ba gros bisous bisous na vous avez motema na place lalaka bisous belé na Kennedy Kamwanga ba gros bisous vous avez belé donc quand on a déplacé na Rochabino ba bisous ciao maman bonheur ba gros bisous malheureusement théâtre tout ça là encore juste tant que poto ma trop vous avez distribué ma bonheur ba gros bisous li parti essai ma trop ba body ya te c'est donc ba body te donc yo mo yebi kaka to mo no ba photo les kaka tindia so ba photo merci beaucoup na remercier bino bana ya poto o zanga penza mbongelo en question
mbonge système quoi. Na pesi bino mbote belé donc boza belé mais na komiko yo ka kombo na été a regretté te mais na motema boza kaka. Na pesi mbote na président Sims. Ah oui bon édité. Président Sims na Londres mobala Magili donc mbota trop na be apé mbota trop na pesi mbote na pesi mbote na Nanu Basende hein nyesi na ngadi mo yebi. Na pesi mbote mingi na Malu Boboka. Na pesi mbote na Stani Atembo, Gabé Atembo, Veve Atembo, Julien Atembo, na Dieu merci Atembo quoi. Boyebi boza yanga na bosa na binote. Bosa la peka neti kabo rezonanga ba koto. Na pesi mbote ya na mère Malu Premier, toyebi, hein mère Yondeti. Na pesi mbote na Majaki Watunda, na pesi mbote na boza ebele quoi. Na pesi mbote na bande connue sur la photo, il y a Paris, France, Europe, Amérique, Asie, Londres, Allemagne, il Maman qui n'a pas Émilie Mondial très fort. Maman le yonnet quand le bac dans la zéna, soit mais Tindamot. Émilie Mondial très fort, bino botuza kuna bino na bout, bosala kinga na zala vrai quoi. Hein? Talara. On appelle ce bino bota trop oh a besoin de bengangai, a bengana 081 812 77 20. Donc 081 812 77 20 au benga aux nanga moko to so la kitoko donc na lingi bino trop hein ndenge bino bolinganga pe na lingi bino mingi film ya sika to tindeli bino yango yo bolanda bomona mamba bien eza na kati o sepa na mutu nyonso na remere na lingi bo na décembre awa o aza besoin tinda loko a contacter Didier Talakaka na Paris quoi. Hein, pour faire biso moi cadeau mon na DTM production donc na décembre on a besoin de la mbonge eloko on a besoin na mindondo de la mututu a jouer na 4 hein na 4 ya film on a besoin de local luka Didier Talakaka après ça yango ko manango donc premier c'est ngai mbongo na tali moko 41 hein na espine je continue ngai 41 na pisimbo tatro na Robert Basende na pisimbo tatro na Olivila na Luanda Colivila qu'on a Luanda, na pesi mbota trop na José Christour na mbota trop na pesi mbota trop na Christophe na Luanda na zela. Papa Christophe inde na loba na yoti papa Christophe yonde na zela yo ya o mema biso na Luanda to mona Luanda ndenge za kitoko po ami ko Luanda de futa mbongo za Luanda de to tantende yo to lingite o teni to yonde ti wa très fort bino na Colivila de Colivila na loba bino na bino mbaleti. Ah, papa Christophe, donc vous savez le comment bouquet. Tu as vu Angola, tu peux moi tout le temps une semaine à Pamba. Bino grand prêtre na Luanda, Machuda. Hein? Machuda na Luanda, tu milieu ne obéit qui concert Rwanda, ben ça biso ta Pretoria, Abdul na Luanda, très fort, tout ça ka sango na yote. Tout le monde a peu d'action. Hein? Abdul na Luanda, tout le monde a bino na maman Monique. Maman Monique na Luanda très forte de maman côté ba sango na to yambango. Hein? Alors on est dans la mindondo kaladina fait dudu bazo koya kuna Angola botine so abongo so botine ko malango e ya nango po bangonde ba biso donc mbota trop na biso Angola donc que diameza na Angola donc ya minga lo beza na ngoti na spesibino na sengi ke kimia na Yesu eza kadi ko na bino bosambela ka mingi po na biso so sambe po na bino quoi na pesi mbota trop na bande konyo so baza na poto donc na sukia. Ouais, je signale la présence de Thierry Gasson. Dernier banoko na tanga banoko toi miki so yoki komono ate a minute sur tout ça Gabé Atembo très très fort sans oublier mec le systématise ya quoi tout ça là la kin donc ils ont continué le système à quartier la terre malobele mokile belé Gabé Atembo tout ça na sans oublier docteur Vita docteur Imana la campa très très fort la minute sur notre PC là yo bikaka sans oublier Nanga Patou Bombole, je sais son la bonne sanité et mes polés ça déjà à côté là Jacques Tanguy, les gars architectes dans Rwanda. La bonne sanité Boleke Bele, viens Goyato, très très fort. Alors on a soutenu la minga le besaté dans la minute yo, Boligara, tout ça système à chaleur, dynamique chaleur. Bon, ndenge za nanga kuna loba mingi te, azo bana ndenga mabete, bo soka étage en direct de Kin. Donc ndenge za na loketu ya Jennifer Lopez. Taille Naomi Campbell, poitrine, non, le bakutu mingité. Il nous m'a sakaka. Pamela Anderson, en direct des États-Unis. Nous avons mis le bâtiment, nous avons la carte pour la Banakin. Nous avons producteur Didier.
ye mutu asali keloko ezala donc toza koremercier ye bosomba bacassette bopesa biso chance bosomba bacassette et puis naza kopesela famille na ngai na États-Unis na Canada na Albert na famille Lange na famille Mbouyi famille Tania Toko bango surtout baza na États-Unis on azopesela susu na Paris essai tozomona rien babodi ezate badie ezate taika kotika ya kala ezali bayebisi so bavanda place mindele bavanda na Italie ndenge ezali mpe moko lobaki banoir bazalaka te kaka mindele na ndenge babete tozoloba na ndenge babete talaka atai ndenge ezali yo moko ozocomprendre Solange balobi tozozela à part ça carrossier ndenge obosani ndenge na Paris ya bébé bamama Château Rouge ndenge okobosana na bosani te bon ndenge Sheki Mondo ndenge okobosana Sheki ma trop sécurité mutu ezali makasi na kim ndenge obosani biso taille ezaka ka ndenge ezali wana tobosani te tokobenga sipa na Luanda Bernard Omali te ezaka mimbale n'est-ce pas bien Bernard Omali na Marie Lomami mais on a si quoi soki moli botinda biso biloko na ndenge mabete bongo na producteur na biso mabete bongo na producteur na son numéro na ezali 06 17 25 34 03 na koko bandela 06 17 25 34 03 et puis na bosani na Hollande commandant TG non mon a rien on l'a qui fait mingi non mon a rien commandant TG na Anvers Badi Keita, le grand Zimbabwe d'Anvers. Il y a Marie-Jeanne Mamabele, Boni. Obosani moto. Mamabele. Non, c'est la ticket sur la jepongi. Tozozela. À part ça, na Suisse. Doris Ndungi, Patience Kanza, Georgine Amanako, en tout cas, vous avez pelé. Vous avez pelé, moi, on a tangité, bah, tenir la rigueur, tout ça, moi, que prochainement, ma banque, kaka, merci. Bon, Ezanga, Fifi et Foutou Embassy, nous avons remercié des thèmes, nous avons sali, nous avons fait Soto Bima, Soto Zal. Nous avons fait un poto tout beau somba et Kamaï, la suite mot favorable en décembre. Donc, on a une série de photos. Si vous avez un zwanga, vous avez un fier, vous avez un linga. Si vous avez un zwanga, nous avons 98 47 39 05. Bon, et on a fait la masse à côté. En tout cas, Richel, Lika, on a qui va voir la musique, la téléphone, on a confirmé pour Nandima. Donc, la ligne est en Didia Koya. Donc, il va fort, Bani, Banini, 42 Morozomona. La petite famille Niati, dans la France, Coucou Niati, Lady Niati, lui Niati, Pélagie Senga, Nakati Espagne, Nyota, Nakati Irlande, famille Lua, Nakati Allemagne, Riffé Lua, Willy Lua, Bébé Lua, et les autres. Donc, on a remercié Vino Kaka, les locaux, donc des thèmes production. Bobo, ça n'a été donc en décembre. Pour nous dire, ma Vino, Botinda et Bosomba et la Sukiana. Osangi Bando, Mawatro, Ogoye Bateke, Kokodioko, Nadoudou, suite ça qui n'est nini, n'est pas comme Banabasi, donc sa histoire moko, à n'est pas manqué. Mère Margot, moi si ya. Le grand pharaon, il paye des cocao. Olobaka chaque fois que Kokoshi, Otakanga ite, Ngaye, la Bobosa na yo susute. Tosana Mubali na yo awa. Les grands maîtres, ils payent des cocao. Chasse le Kopamba. Kalamingite, Asa Bozongo na Mikilikuna. Rappelez-y, portable. Tala portable de moi na yo Buka Sajoe, la Silica. A bamba yango na se ambula talaka ba biloko wana elingaka bambula te do mawatro na lea naza sans appareil nazo zele appareil epai na yo Rigo Makengo yebisa mami la douce na bosani ete yebisa ye mwasi na ngai Gisèle Malonda atindeli mbote mingi ba super wax emonanaka po mwasi na bino alataka abima pe Peto. Bon, il y a le bosso la remercier dans le colo. Nzambe tata wa keli biso apesa ki
producteur na biso DTM production ya tokutana mpona suite ya oyo elekaki na remercie ye na remercie maman Monique Mbombo B52 kano kaka na moninga na ye Amine Intime Marie Mbuyamba na remercie maman Pigeon nazozela makaya bolo baki wana yebisa mama Gi tilapia tinda na Roliango na pesi mbote na pesi ndomu ndongo na Paris Rigo Akunda na Paris Defa na pesi Jean Oulina ya Dadou Kalonji na Canada guichet automatique na pesi bamaleki na mbote ba Branco na pesi batutu mbote bino tu ya Paris à Bruxelles à Londres batutu na pesi nyo sombote boza mbote à trop. Merci beaucoup tokutani mbala. Bon, ngai papa Itoma. Soki bomoni film ba cassette et na poto 10 7 si je n'exagère pas et porte la signature na ngai. Là mutuna sala ba image wana. Bon, to tourner na ba producteur mingi. Ba Placide Baké comme on dit mes images na ngai to tourner na ba Abdul na Irlande to tourner na ba Tek to tourner na ba JC Songo siko to za ko tourner na Didier Talakaka. Donc au hasard na posa ya kotinda eloko. Na décembre à mon producteur Didier Talakaka. Lyon. Na Lyon. Donc ngai mtu nasepeli sarabinu na ba salon so mon image parce que botanga ra kombo. Papa Itoma René c'est moi. Bon, je salue en passant quelques personnes. Comme en France, je salue Viboudou le Patience, Mami Mambweni. Aux États-Unis, je salue par exemple Mambweni, Francine Matondo, Jeannette, Paulin Boulou et puis Lindanda. La petite bignon sur Moté, numéro d'Angaya Phone, 98 30 64 66. 98 30 64 66. Papa Itoma, bon mon arabe image nangai. Sigo on a en personne, merci. Yoko luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka ya pamba bilalela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela se moko